poser, c'est avec quel état d'âme recevons-nous cette figure emblématique, l'une des figures emblématiques au sein de l'église kimbanguiste, figure spirituelle, Dieu le Père dans la foi kimbanguiste aujourd'hui. Fidèles kimbanguistes, est-ce que nous nous sommes purifiés pour vivre donc cette journée? Et Papa Simon Kimbangu le dit à tout moment. À chaque fois où il y a des événements qui marquent l'histoire de l'église kimbanguiste, nous devons nous recueillir afin de prier, car en ce jour, le ciel est tellement ouvert pour recevoir tous nos désirata, tous nos souhaits, toutes nos attentes. Et alors, Dieu n'attend jamais la prière d'une personne qui ne s'est pas purifiée. Et alors, pour exaucer nos demandes, exaucer nos prières, nous devons d'abord nous purifier, nous poser des questions avec quel état d'âme que je m'agenouille aujourd'hui pour demander tout ce que j'ai donc besoin à mon Dieu, Papa Simon Kimbangu. Et c'était une question qui nous a été posée au sein de la prédication faite aujourd'hui. On va le développer bien après. Mais d'abord, nous vous prions de suivre les honneurs du conseiller direct du chef spirituel qui nous sera rendu par le mouvement social de la Sylvance kimbanguiste ainsi que la fanfare kimbanguiste. Suivons.
Voilà, c'était là les honneurs. La première partie, précisons très bien, la première partie des honneurs du conseil direct du chef spirituel rendu par les mouvements sociaux de la surveillance Kimbangis ainsi que la fanfare Kimbangis, entouré de gauche à droite par les fidèles Kimbangis, comme il est des traditions Kimbangis. Et voilà, là c'est la sortie des membres du mouvement social de la surveillance Kimbangis pour prendre alors des dispositions afin de repasser encore pour les défilés d'honneur. Et du côté, du côté de la fanfare Kimbangis, les membres sont là en train d'avancer pas à pas, bien classés pour passer alors devant le conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani. Devant cette fanfare, nous voyons les tambours-majors, Papa Kayembe, le dirigeant, Papa Mbuta, dirigeant général de la fanfare Kimbangis. Et nous voyons aussi une forte sensibilisation et mobilisation du côté choral Papa Kisolokile de Paris en République française. Ils sont là avec des drapelés pour ces jours glorieux commémorant la naissance du tout premier guerrier, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il avait donné la mission évangélique auprès de Papa Simo Kimbangu, il l'avait promis l'accompagnement de 3 guerriers. Et le 12 février 1914, cela a été matérialisé par la naissance de Papa Kisolokile Lukelo Charles Daniel Kisolokile, qui veut dire ce que nous avons perdu est enfin retrouvé. Et voilà, c'était quasiment à la première guerre mondiale, une guerre qui avait duré de 1914 jusqu'à 1918. C'était donc Papa Joseph Tangenda Kuntima qui avait mis fin à cette guerre qui avait causé une grande perte en vie humaine. Et voilà, Papa Kisolokile, dans la foi kimbangiste, nous disons, il est Dieu le Père, parce que Dieu se décompose toujours en 3 personnes. Il y a lui-même Dieu le Père, il y a Dieu le Fils dont nous parlons, Jésus-Christ, et enfin il y a Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est Papa Simo Kimbangu Kiangani, dans la foi kimbangiste, la personne qui est venue avec une nouvelle civilisation afin de récupérer les peuples opprimés, nous disons la race noire, la population africaine. Papa Kimbangu est donc venu pour nous récupérer, et nous devons nous donner, nous devons être d'abord conscients. Et encore un grand merci au président de la République de la RDC qui a donc reconnu la journée du 6 avril comme journée chômée et payée au sein, disons, à toute l'étendue du territoire national, en mémoire de Papa Simo Kimbangu, en mémoire de son combat et en mémoire de l'éveil de la conscience africaine. Papa Simo Kimbangu est venu pour éveiller la conscience africaine. Il est venu pour nous rendre conscients, nous conscientiser de ce que nous devons faire, de ce que nous devons être, de ce que nous devons rechercher, car la population africaine a donc perdu son authentification. Et nous devons donc chercher notre origine, comprendre nous venons de quelle source, qui est notre leader spirituel, car à chaque génération, Dieu envoie toujours un leader spirituel pour éclairer son peuple. Là, c'est la fanfare Kimbangis qui passe devant le conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani. Nous allons donc vous laisser de suivre, de savourer cette douce musique agrémentée par la fanfare Kimbangis, et puis nous allons vous revenir juste après quelques minutes. Voilà, la technique nous a signalé de vous donner quelques bons commentaires relatifs à ce qui se passe aujourd'hui à cet instant. Pour en parler plus, je repasse le micro à ma consoeur, Maman José Ngolela.
tozali bongo kokoba papa Jalungana oyebisi biso penza na lolenge ekoki na lokoto ya banoko yango nde tozali bongo komona défilé ya honneur ya kopesa lokumu mpe nkembo na papa conseiller direct ya tata mokonzi wa bule mpe mokonzi wa lingomba oyo apesami lelo mokolo yango mpona kotambusa yango manaka manso ndenge tozali bongo koyoka ntango tozali koyoka lokito ya nkamba eluselembi ya sika elinkoloba na biso mpenza ete bandeko na biso ya juveki wapi mpe tozali komona kuna badrapo to bendele ezali bongo kopepa ya kolakisa solo mpenza ete korale papa Kisolokele batikali bongo nsima te oyo ezali bongo mutu na koloba ete ntango papa Kisolokele elombe andimaki kokita na se ya ntango ezalaki mpona kosikola andimaki amoni alobi limeme oyo ebungaki esengeli nazongisa meme yango na kati ya mpaka po ete akabongo kozwa bomo ya seko yango nde eza kozela ngai na yo kuna na liboso mama na likambo ekozalaka nde toyeba bongo na kotika maye oyo papa Simoki Mbangu azali bongo kolinga te mabe nyonso oyo epekisami yango ekozalaka ntango nyonso na mayangani biblia ekofungwamaka mpona kotangama biblia wana ekozalaka repetition te me kasi ekozalaka rappel pamba te biso baye tozali lelo ezali kaka baye tozalaki na bikeke oyo eleka ekeke ya liboso ekeke ya mibale ekeke ya misatu tolongaka kaka te kasi yango oyo na ekeke ya mine oyo papa Simoki Mbangu na 1887 andimi ndenge nkolo Yesu alakaki ete nakei na kotinda bino mosungi mosusu oyo akosala mayenga na sali te na kati ya kotinda yango tozali bongo komona boye ya papa Simoki Mbangu. Papa Simoki Mbangu alobi ete na mosala na ngai na kochange bongo bilongi ndenge tolobaka ete Nzambe azali na bilongi mbala na mbala bilongi sambo mekasi atindeli biso papa Kisolokele atindeli biso papa Diangenda Kuntsima lelo yo bango nyonso incarné na papa Simoki Mbangu Kiangani na ndenge bandimaki na tango wana ete bakita mpona kosikola biso nde yango wana eyamba tata Simoki Mbangu bandimi banso milulu yango mikopesamaka na bandeko ndenge ezali bongo organisation ndenge ezali lelo yo ngala ya bandeko na biso ya juveki bango nde bazali bongo kolakisa elongi ya manaka yango ya le 12 février wana tozali bongo komona bandeko na biso ya MSSK bazali bongo koleka liboso ya tata mopesi toli ya tata mokonzi wa bule mpe mokonzi wa lingomba basurveya mitano bazali koleka mpona kolakisa ete 5 continue ya mokili mobimba bango nde bazali korepresente yango nsima na bango tozali bongo komona drapo oyo ezali kolakisa bokasi ya lingomba oyo ezali kolakisa luyalu ya lingomba ndenge ka na biblia elobama ete Nzambe azali Nzambe ya mampinga le dieu des armées ye wana kitina mampinga na ye oyo bazali bongo représente na bandeko na biso ya MSSK nsima ya drapo tomoni batata oyo baleki oyo babanda mosala kala na nsima na bango tomoni représentation ya mama Mwilu bamama oyo bandimi kopesa maboko na mosala ya papa Simoki Mbangu enge bene mama Mwilu ndenge andimaki yango ete ndima ngai na kopesa yo maboko yango tozali bongo komona continuité tango inso tomoni batata oyo ezali kolekisa papa Simoki Mbangu nsima tokomona mpe bamama awa ekomi ngala ya bilenge oyo bazali koleka liboso ya tata conseil direct bilenge oyo ezali bongo espoir ya lingomba oyo bakokamba lingomba ya lobi papa Jalungana olobi nini na ndenge tozali komona
défilé oyo na mokolo mwa lelo na pépinière oyo kozala bongo lobi bango nde bakokamba eyamba ya tata Molimo Mosantu. Disons que c'est la jeunesse qui assurera l'avenir du monde. La jeunesse est l'espoir du monde. La jeunesse a un grand rôle à jouer au sein de la communauté. Et voilà pourquoi là nous voyons c'est disons les pépinières du mouvement social de la surveillance kimbanguiste, un mouvement qui a été créé disons depuis 1960. C'était donc à ce jour où il y a eu sa sortie officielle lors du retour officiel de la dépouille mortuaire de Papa Simo Kimbangu, de quitter à Lubumbashi, arrivé ici dans son village natal en Kamba, Nouvelle-Jérusalem en 1960. Les mouvements social de la surveillance kimbanguiste avancent déjà petit à petit à la fin pour les honneurs du conseiller direct du chef spirituel. Je crois bien, c'est l'avant-dernière équipe, là une équipe de mamans. Et à travers les images, nous les regardons très très bien. La dernière équipe prend déjà position. Elle est là pour passer. Une équipe constituée de papas bien blindés, bien mobilisés, des pas bien classés pour alors louer et rendre grâce à leur Dieu. Papa Simo Kimbangu Kiangani, ici représenté par son conseiller direct en charge du développement et de l'économie de l'église, Papa André Mbenza Kiangani. Une très belle musique, une très belle animation agrémentée par la fanfare kimbanguiste. Un coup de chapeau au dirigeant général Papa Mbouta pour cette belle prestation. Du côté aussi mouvement social de la surveillance kimbanguiste, toutes nos congratulations à la commandante du jour. Nous voyons là c'est l'équipe porte-étendard qui avance pour aller donc faire asseoir les conseillers directs du chef spirituel, et cette étape va donc marquer la fin de ces honneurs. Et après ces passages de l'équipe porte-étendard, nous voyons aussi les élèves de l'école maternelle qui se préparent pour passer. On ne sait pas si qu'est-ce qu'ils ont prévu, s'il y aura des poèmes. On va les vivre tous ensemble aujourd'hui à travers cette retransmission en direct assurée par la presse Kinkamba officielle. Chers internautes de la presse Kinkamba officielle, écrivez-nous sur la bande de commentaires si vous nous captez, à partir de quelle ville, à partir de quelle nation, à partir de quelle province. Cela va encore nous encourager pour faire aller au-delà de ce que vous pouvez imaginer, car vous informer sur tout ce qui se passe ici dans le berceau du kimbanguisme, vous informer sur toutes les actualités de l'église, c'est notre sacerdoce. En tout cas, ça sera notre honneur de voir vos encouragements à travers la bande de commentaires. Nous avançons à la fin de ces honneurs du conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani. Là, nous voyons, c'est la dernière salutation de la commandante du jour, Maman Passi du Monekene. Et c'est la fin, je crois bien, c'est la fin de ces honneurs. Nous vous remercions déjà pour cette marque de fidélité, car vous êtes tellement nombreux. Une pléthore de spectateurs en ligne sont branchés sur les ondes de la presse Kinkamba officielle pour suivre et alors ces journées glorieuses où nous sommes en train de célébrer l'arrivée tellement significative de notre Dieu le Père, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, le premier fils du père fondateur du kimbanguisme, et de Maman Marie Mulukia Wanganditani, disons l'épouse de Papa Simo Kimbangu. À chaque arrivée des figures emblématiques, ou disons à chaque arrivée des êtres extraterrestres, il y a toujours des signes qui témoignent ou qui annoncent leur arrivée. Et autour de ces derniers, il y a eu une guerre mondiale qui a duré pendant de bonnes années. Imaginez débuter au 14 février 1914, et cela avait donc pris fin le 22 mars 1918.
18, Papa Joseph Tangenda Kuntima, le pacificateur, l'homme de paix, c'est lui qui était venu pour marquer la fin de cette première guerre mondiale. Là, nous voyons, c'est les élèves de l'école maternelle qui avancent. Je vois parmi eux se trouve un jeune, disons c'est un couple. C'est vraiment un passage significatif. Ces élèves veulent montrer ou démontrer les couples emblématiques, les couples de Papa Simon Kimbangu et de Maman Marie Mouloukia Wangandi Tani. Ces élèves ont amené un bébé. Cela veut signifier, selon les analyses faites, cela veut signifier qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée de nativité, une journée de naissance. C'est vraiment un passage tellement significatif. La jeunesse kimbanguiste est toujours là, accro sur les activités spirituelles de l'église kimbanguiste, car nous avons cet espoir, nous avons cette foi que nous sommes sur le vrai chemin. Nous avons sur ce vrai chemin, nous croyons très très bien que nous allons connaître l'émancipation spirituelle. Nous continuons toujours à suivre les pas de notre papa, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chargé alors de matérialiser.
ya le 12 février yekele kisalu ya papa kisolokele basalaka ntango nyonso yo na bompi bometelama na kwisa Pourquoi es-tu si radieuse, si rayonnante et tu chantes joyeusement en cours de route? En plus, tu es vêtue à vert blanc. Tu ne vas pas à l'école. Oh, regarde-moi celle-là. Où as-tu mis ta tête, Maria? Espèce d'ignorante. Tu fais semblant ou tu fais exprès? Mais quoi, Tata? Dis-moi, pourquoi es-tu habillée en vert blanc? Soyons, ma petite amie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour pas comme les autres.
à la lettre. Comment puis-je connaître la raison? La raison est simple. Dieu a tourné sa face à la race noire. Il nous a envoyé Dieu le Père, Papa Kisoke, Louké, Charles et Daniel. C'est tout. Moi encore. Papa Kisoke, Louké, Charles et Daniel. Ils étaient investis dans le développement de l'Église et au développement des croyances humanistes. Aussi, les écoles de Paris et autres telles l'IMPP figurent parmi ses premières préoccupations. Franchement, nous les voix les glorieux. Un jour, c'est adieu. Oh, que ce jour si lumineux, si beau et si éclatant. Un jour plein d'éclat et si remarquable. Oui, au moment où le peuple africain et la race noire subissaient les vêtements humains, vivant sous le joug de la colonisation, fit apparu sur le ciel du continent africain en ce jour si radieux, si lumineux, si brillant et si éclatant. Oui, au moment où la première guerre mondiale éclatait, les sons jaillissaient des partout à travers le monde. Le pays des Caves, découvert et accueilli à Soutien en ce jour du 12 février 1914, si beau et si magnifique, dans la contrée des Barous, au Congo, l'actuel RDC, est notre sauveur, Dieu le Père, au nom des papas qui se levaient de nos chars et d'années. Le royaume est ainsi descendu sur terre pour venir consoler et réhabiliter la race noire tant opprimée. Biso bawe ito sepeli, biso bawe en de. Biso bawe ito sepeli, Namoga yende kesyo lokele bisaka na biso bikangama kasi lelo nzela efongwami likolo pe efongwami tosangana elongo biso bawe itosepeli na motama ya tata kisolokele bisaka na biso bikangama kasi lelo nzela efongwami likolo pe efongwami tosangana elongo tata yolakaka biso ete biso tokosangana utakala tokozelaka kindo lelo tokozelaka kasi lelo nzela efongwami likolo pe efongwami tosangana elongo tata yolakaka biso ete biso tokosangana utakala tokozelaka kino lelo tokozelaka kasi lelo tosepeli totondisami na esengo bisaka na biso bizwi nzela mbotama elamu tata kisolokele biso bawei pe tosepeli tata kisolokele mbotama elamu tata kisolokele biso bawei pe tosepeli tata kisolokele. L'homme, c'est étrange. Il arrive au beau jour, au petit matin ou à la nuit profonde, à l'aurore ou au crépuscule, qu'un petit être vient sur terre, venant de quelque part, bien potelé et bien gras, ne laissant apparaître que son innocence et son insouciance. Dans sa simplicité et sa plénitude, il fait rayonner de la joie autour de soi et ne laisse répandre que de l'amour en guise de sa reconnaissance et sa gratitude. Il mène jusqu'à un certain temps une vie calme et une existence tranquille,
gardant jalousement sa valise, ainsi que les autres effets amenés ici-bas pour la circonstance. Au cours de son passage sur cette terre des hommes, l'homme devra, devant la complexité de la vie, préserver de la ruine et de la rouille sa valise et tous les autres bagages. Il devra également de ne pas abîmer ni de perdre son passeport tout en s'efforçant d'obtenir le visa, car au bout de la limite déterminée, son voyage devra s'arrêter. Et pour son retour triomphal dans l'autre bout du monde et son passage dans l'au-delà, il lui faudra boucler sa valise et présenter son visa. La fierté d'un élève est Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, que tu es magnifique et splendide. Tout en toi me procure de la joie et me donne la force de vivre. Élève dans l'une des écoles implantées dans la ville sainte, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Je suis fière de moi et je me réjouis grandement en suivant mes cours chaque jour et en chantant les cantiques kimbanguistes. Je découvre pas mal de choses cachées. Cela me donne la force et le courage de parcourir mon chemin jusqu'au bout, bien que ce chemin soit jonché d'embûches et de difficultés. J'ai la certitude d'atteindre un jour mon but et mon objectif, qui n'est rien d'autre que celui de devenir un homme ou une femme meilleure. Car mon passage dans l'une des écoles de la ville sainte me laisse également découvrir l'existence du Dieu créateur, Papa Simon Kimbangu Kiangan, incarnant les trois personnes de la Sainte Trinité, tout en témoignant leur passage sur cette terre des hommes, dont Papa Kisolo, Kelelukelo, Charles et Daniel, Dieu le Père, Papa Dialungana Kiangani Salomon, Dieu le Fils, et Papa Diangenda Kuntima Joseph, Dieu le Saint-Esprit. Poème et scénette de la révérende Mukoboka Wanda Marie-Thérèse Binene, conseillère résidente de ZC Kankamba, déclamé par les élèves de l'EPE Nkamba, du lycée Diangenda et de l'Institut Mbazankamba. Nous vous remercions. Voilà Noël, Faki Tobe Misabongo SK, wana Toutikoyoka, fils aîné de l'église SK, école conventionnelle Kimbangiste, Oezalboko Kambama, na mama révérende Kawanga, Muma Mukobo, nde yende azaliko, formé bana pona koyeba. Valeur pona milulu ya mukolo malelo ya papa Kisolokele Daniel Lokelo Charles oyo azali bongo mwana ya Yambope, premier volontaire na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Azalaki kaka mwana te kasi Nzambe tata ndenge touti koyoka baparole epai ya bana classe. Kuna tomoni pe Institut Mbazankamba, complexe scolaire Charles Kisolokele, tomoni pe lycée Papa Diangenda, tomoni pe epe mama Kiwa Sisilwa, nyonso wana pona lokumu ya Papa Kisolokele, ndenge akoloba atango nyonso bango moko ete feti na bango ezali bongo feti ya bango misatu
mbotama na bango ezali kaka mbotama na bango nyonso lelo le 12 février nde mbotama ya nzambe tata papa Kisolokele oyo azalaki bongo témoin oculaire ya papa Simoki Mbangu ti akendaki kokanga bandoki na Kimiala azalaki na mwana na ye papa Kisolokele. Papa Kisolokele atikaki papa Simoki Mbangu te esika nyonso babandaki kokende elongo na papa Kisolokele bazali kobenga ye atémoigner liboso ya bamindele kasi papa Kisolokele abangaki te balobi na ye Kisolokele eske yo oyebi kodifferencie moto ya kokufa mpe moto ya bomoi ndenge bazali koloba ete papa na yo azali kosala bamiracle eske ezali ya solo loba na biso soki olobi na biso tokotika yo kasi papa Kisolokele alobi papa na ngai asekwisaki bibembe ngai nazali mwana moke te nayebi moto oyo alali mpe nayebi oyo azali ya kokufa papa na ngai makambo nyonso asali ezali bongo ya solo vala wana tomoni bongo bana ya maternelle elongo na madame Louise oyo balati bongo milato ya baangelu kuna tomoni mpe mama Mwilu na papa Simoki Mbangu baza na kati bango mpe bakopesa fleur d'alliance mpona kokumisa mwana oyo abotani nde tomoni bamama
décembre.